pate mais abimi naïf. Sikoyo po zemi yango pe kokota na volonté na ite wana foko yeba fo bozala sir. Azo passé na Jeux olympique ba athlète ba sportif ya taekwondo bazé belé. Tango mosusu azwaki penza discipline ya kosala relation te. Mais nandimi te po batia komono na liste. Soko za na mbongo akopesa te basengi okaka nzoto okopesa. Okopesa olingi te mais okopesa. Surtout okoyeba teke okozwa zemi. Bien sûr okoprotéger mokolango. Okoloba bon nandimi mais naza na période mabe. Sikoyo okokocha période bien mais sikoyo zemi pe kangamaka na période bien. Et kokozala pe soki azwi zemi azwango na volonté na ete. Ezali po kombone kote na liste babambiki ye. Donc ou bien aza naïf ou bien babambiki yango na ba oyo batie na liste ya Jeux olympique. Soki pe za bongo te elingi koloba aza na mobali moko jaloux ya kosakana te. À part jaloux azo banga mwasi akende Jeux olympique. Azo mona ke ye na mwasi nanu kutu bakende Congo central te. Nanu ba voyager na bandundu te. Wana kutu musika 24 communes ya Kinshasa bayebi yango kutu te. Mais mwasi azo avion ya mulayi, avion pe ya munene, avion pe ya kitoko akikita mbala moko na Tokyo. Bisika Yoshi Yamamoto avandi. Alors disqualifié na Jeux olympique pour na zemi. Wana elobami na minoko bato. Communauté sikoyo ya ba Congolais ya Jeux olympique 2020 où ils ont passé sikoyo na 2021 na Japon bango balobi soki Naomi Katoko Naomi Katoka aza disqualifié ezali po bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote banamike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko, ndeko na biso Naomi Katoka, athlète na biso oyo ya taekwondo. Donc azali sportif ya taekwondo. Nakanisa boyebi taekwondo ezali art martiaux. Ezali ndenge bomonaka karate oyo ebimisaka ba karateka. Ndenge bomonaka judo oyo ebimisaka ba judoka. Alors taekwondo ezali skill moko lisusu ya bien na kati ya art martiaux. Alors ndeko na biso oyo ya mwasi Naomi Katoka. Naomi Katoka azali disqualifié na Jeux olympique na kati ya Tokyo. Premièrement, félicitations na bathlète oyo bakei na Japon, bathlète oyo bake présenter Congo. Bandeko tozonga mwasima, foko yeba yango très bien. Na Congo tango ba présentaka be sportif bazwaka batia bango na Jeux olympique. Bandeko fo boyeba ezalaka selon force na yote, selon technique te. Premièrement foko tosa ba norme oyo ezali na Jeux olympique. Na kanisa bomonaka nyonso be sportif ba mataka bango kilo nyonso bamunganga baza sur place pona ba teste bayeba dopage bayeba niveau santé na yo bayeba soki pe oza na zemi. Donc baza tout le temps bakoko benga yo mbala moko bakesa le test ezalaka wana baza préparé pour avant osala likambo baza prêt ya kopona bato déjà bakosala test pe kilo bokomata bino nyonso. Wana ba norme ezalaka na Jeux olympique
comité ya Jeux olympique pe ya Congo ou bien comité etali sport na kati ya Congo bango pe bayebi yango. Alors siko na kati ya Congo lisusu ndenge bozawana boyebi ke ba maître bazali partout ko banda na sud tina nord na est tina ouest botonda ba maître be sportif ya ndenge na ndenge. Mais siko communauté na Congo po pona ba athlète to be sportif o bakokende ezali kosenga fozala mayele. Donc elingi koloba boye ba athlète o bake na Congo o bakei na konti ya Congo ata botuninga te na yebike bango nyonso batangaka bango nyonso basala ba université to baza na kati ya université. Donc na yebi déjà ndenge ezali na Congo bakoki kokendezwa mutu moko te abuka biki po aya ko représenter Congo bango kuna na Congo eza bongo te eza te ndenge ezalaga na bamboka mosusu na kanisa bo comprendre. Alors ndeko na biso ya mwasi Naomi Katoka soki ayaki na zemi to azwi zemi bandeko quel buzoba tangu ozo préparer Jeux olympiques batie kombo na Jeux ya olympique mais pourquoi qu'on se protéger te ou bien voire même qu'on éviter ba relation sexuelle po soki bamoni na zemi na ndimite eza ya 3 mois faut ezala na se ya 3 mois. Alors soki bamoni na zemi ya se ya 3 mois est-ce que avant Jeux olympique et banda akoki ko concentrer te pendant 6 mois azala na relation te parce que ezo jouer rôle pour na ye pour un athlète tant ozo préparer championnat ya monene lokola Jeux olympique faut zala na discipline ya kosakana te à part entraînement o bazo pesa bino na ba entraîner faut zala pe na entraînement ya yombongo privé. À part modèle bazo l'action ya kolia faut zala pe na diète ya yomoko privé o respecter o be ba pesa kiyo. Donc faut zala na discipline ya kosakana te na kati ya diète wana faut ko éviter pe ko sangisa nzoto na mobali yango wana soki ndeko na biso vraiment ake na zemi ezali likamba liboso abimi vraiment mayele te na koko benge zoba te mais abimi naïf sikoyo po zemi yango pe kokota na volonté na ite wana foko yeba fo bozala sir azo passer na Jeux olympique ba athlète be sportif ya taekwondo baze belé tango mosusu azwaki penza discipline ya kosala relation te mais na ndimi te po batia kombono na liste soko oza na mbongo akopesa te basengi yo kaka nzoto okopesa olingi te mais okopesa surtout okoyeba teke okokozwa zemi bien sûr okoprotege mokolo yango okoloba bon na ndimi mais naza na période ya mabe sikoyo okokotia période ya bien mais sikoyo zemi mpe kangamaka na période ya bien ekokozala mpe soki azwi zemi azwi yango na volonté na ye te ezali mpo kombona ekota na liste babambiki ye. Donc ou bien aza naïf ou bien babambiki yango na ba oyo batie na liste ya Jeux olympique. Soki mpe eza bongo te elingi koloba aza na mobali moko jaloux ya kosakana te à part jaloux azobanga mwasi akende Jeux olympique azomona ke ye na mwasi nanu kutu bakende Congo central te nanu bavoyaja na bandundu te wana kutu musika 24 communes ya Kinshasa bayebi yango kutu te mais mwasi azo avion ya mulai avion pe ya munene avion pe ya kitoko akikita mbala moko na Tokyo bisika Yoshiyama moto avandi. Alors bokanisa siko bien mobali wana azokanisa oyo akeboye na ntango akozonga azwi mbongo na ntango akoyebana ngai mwa ete alors tika na tia zemi deja po ntango ake kuna ntango azoyebana mbala moko zemi ezovimba. Mais papa soki yo moto osalaki yango osalaki mabe makasi parce que
tango tcheye siko mo likambo sali oyebi te kuna babendaka makila basalaka examen R2 eza jeux olympique te yo kanisa za nini yo kanisa zali champion ya Congo championnat ya Congo oyo munganga batie asalaka bato ba test R nyoso azo bana bango da boleka na bino kaka boleka na bino na osala test te pesanga quelque chose na osala te ba matériel ba pesi ya mimiango na dispensaire na ye bokani bongo non awa bongo te wana eza jeux olympique papa soko salaki bongo osali buzoba tala mwasi naza disqualifié sikope ndenga za wana foko yeba nano azwi mbongo te eza teke ndenge ezalaka na bapays mosusu athlète azokende sazwaki deja bambongo oyo abimi champion na pays wana oyo abimi champion na ville wana tala bambongo siko azokende jeux olympique azwi deja mbongo ya participation siko ntango akoganye lisusu nayebi ke neti biso awa na Autriche nayebi ke champion du monde nalobi bien champion du monde ya boxe azala awa abima na compte ya Autriche ezala congolais non autrichien ya origine ya Congo champion biko azwa penza mosolo po bo comprendre alors soki nalobi pe bafuti yo te bakofuta tango bokozonga ndengo oza wana mwasi no aza mpiaka ndengo oza wana Naomi Katoko oza mpiaka nayebi pourquoi parce que bathlète oyo ya série Zaïre ya 1992 Jeux olympiques ya 92 alors bayebi makambo nazoloba bayebi manzana bayebi melocoton bayebi pomme bayebi fruit nyonso nayebi makambo nazoloba nayebi oya mwasi ya mokuse origine ya ali native ya Bandundu mwana Easter aza pembe boy mwa teint clair aza siko na Belgique nayebi soki aza kuna nga na participa po azala na Belgique na participa ndenge aza wana azokanisa davance alukaka nga nayebi bakimaki 5 nayebi soki eloko nini ekimisaki bango piaka koloba koto te piaka ya somo pomme pêche manzana nayebi biloko wana nyonso bayebi biloko nazoloba yango wana nayebi boza mpiaka po ntango wana kutu bozalaki mpiaka siko double fois mpiaka bon nayebi te ntango mosusu na époque ya Fachi Beton aye na banorme européen nayebi te mais atai na norme européen atravers ye moko te na bato ebele gouvernement en plus pouvoir ya monene eza nango déjà clair signature esalamaki bongo totalaki yango na batelevizio poto bakabulaki pouvoir alors même Fachi Beton alobi bozwa boye soki kote mosusu mpe bandimi bozwi ndenge ka esalamaka na basénat ya France ya États-Unis atako to démocrate a gagné soki ba républicain ba tcheli bino beton kaka atoza président ndenge nini soki ba tcheli yo beton ekozwa te mbongo penzo na na caisse yo so lobby mais maloba président ke mai esalamaka wapi esalamaka na pays première puissance au monde pourtant mosusu bokoloba non Fachi aza beton akoka makambo nyonso non barespectaka baloi même oza président bon sikoyo tozongi susu na nini soki eza surpoids kilo moto elekaki 300 grammes wana mama na kopesa foti te wana foti na komite ya Jeux olympique bino boyebisi ndeko mwasi makambo nyonso bolobi ne mpe akengela tai alia mwa mingi te akontinue régime mais boexplikaki ye te kuna okomona biloko elekako na misu
na moins cher. Ndenge yo sombaka mapela, ba manga sende. Kuno komona ba chocolat moins cher que manga sende. Ezo leko na misu. D'avance ekozalo fele biloko ebele. Bogolia ofele kuna na compte Jeux olympique. Bisika bozolala, bozolia. Mais lia na maliele. Mais bandeko. Bobosani pe koyebisa ke alia friti ya trotte. Friti po biso awa na poto. Soko somi musuni bacheli osa régime. Atoso sa na ote. Soki bacheli o friti muke ko discuter te eza pona santé na yo. Po soko lingi ba baksilo friti. Ndenge bako baksilo yango yo felawa. Okama yo moko. Nga moko na mekango na restaurant. Na restaurant moko ya musala na kina osala. O na ekisa bino ke na travail mingi te na mokili oyo. Na sala ki peka quelques jours. Mais to kena fi moko na restaurant wana. Oponi pla papa ba che. Bozoleka. Ba che friti muke. Ah. To voni na fi wana. Ngabisi me friti muke boye koma. Abisi ngolobi friti muke. Ok, soko lingi ba baksilo kende. Ngabi non na kofuta sauce de. Abi kofuta rien. Kende kaka loba wana besoin friti. Tango na ke friti. Ba kwe ngabi ente nini, ngabi friti. Bazwila nga sanya mobimba. Tala ba friti matangomba. Obi nga na somo na ngwe sengo. Na ke déposer na mesa. Batu tu bazotalanga. Nga na lobi bazotalanga po bayeba ke na liaka koleka bango. Bango bestome konda. 1 mois, bongo kilo na mataki awa. Alors bino bolinga boyebisa ye. Friti ake banango. Pona yebi, soki nga na sali, nazoki na 40 na poto. Menake discuter friti ebele. Bongo muto boni. Auta na friki. Na friti na biso wana ndenge salaka. Na ba friti ongo eza ba modele ebele. Mama nanga. Akokoli yango meme ya pamba. Sans sauce. Akokoli yango meme mele lango ti. Po ayebi ninga wole lango te. Alors pourquoi pas mata kilo? Heureusement que tu as mati 300 grammes. Ya pamba. Bon, azaka disqualifié. On est à faute. Il y a comité ya Jeux olympiques. Il y a Congo. Bon, na soki sawa, na kanisa, to se comprendre moi moke. Bata Congo bo regretter te. Na yebi, soka kimela kine bon, soka ba disqualifié ki ekotoyo. Ndena ke kozwaye. Ndena déplacer na ke kozwaye. Po ba oyo wana pe ba kima na Jeux olympiques. Nazalaki pa mususu, bango na pays mususu. D'avance na pays où ezaki na Jeux olympiques, na Espagne. Na déplacer ti Espagne na kezo bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kia ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.